Nabino. Aginatina. Balonke. Kembo. Balonke. Kembo. Alelo. Moto. Vuvamu. Moto tia. Balongo fumu gimbango. Ezala ke pana biso e. Matondo mingi matondo. Tika tutumbe na bino libiso. Bayi bozako. Pesa pena bokasi mitumba oyo. Bayi bozako tika misala. Na mboka oyo. Ya ba air supplémentaire. Ya mboka oyo ba industrialiser misala. Kita mata zongisa tindika boye me boza kotika nyonso mpona koya kopesa ngonga moko to mibale ya koyoka mateya ya walongo fumuki mbango ya koyoka mateya ya kiboyindo oyo ebalani na kibobi bobiso balongo ke Kembo. tika po totombela bino boye bolamu na kombo ya walongo fumuki matondo mingi eza yake ntaka fe tolobela bongo na mokuse komona makambo na musika ukokoka ukoki mpe kokoka ndenge ozobanza kasi kokota na kosala likambo nde okula sikoyo poa kilo ya likambo balongo ke lelo bongo mois le 16 na manaka bapaya sanza ya misato 2025 na ngonga bongo ya na nsima ya zanga 13h20 wati oyo tozali bongo kokoba manaka na biso balongo ke pe toti koloba na ngonga oyo tozosakana biso bayini bazosakana kaka kosakana eza kaka mwana oyo awumela na kosakana moto awumela na kosakana eza kaka mwana mokie bongo mwana azoyeba te ngonga soki moboti te ngonga dekoki fokota te ngonga osi osakana te mwana akosakana kaka bisengo akosakanela kaka balongo kosakana kaka ba dirigeant ya bayini bazosakana bazosomba ba mituka oyo ya ba 300 bambongo ebele ya mituka sa tenir compte ke mutuka wana eza kotambola eloko etambola eza pe na risque nango bongo moins de crevaison moins de accident moins de tol nango réparation nango est-ce que si ba garage si technologie aussi ba maîtrise aussi côté si ba pièce de rechange si ba sali yango balongo ke okokoma so na lokoso ya mbongo ya koyiba parce que mutuka wana réparation nango ekokute susu mingi okokoka te kofocalize makanisi na yo na bolambo bandekolo bayino oyo ezali mokonzi balongo ke azosakanaka na mbongo amoyeli pasi te mbongo ya leta donc leta ekomi comme si kote moko kokuti jour atokendeka na leta tokozwaka ya mbongo et surtout langue oyo ebombaka incompétence eza nkotani français mutu a focaliser kama mayele kana kulibaka français malamu baka ba verbe esili pedi alobi le côté mais azuba mo ba gros mo ba dictionnaire asalisa baluli yake azoba la bino kawana alobi le kuma et compétence ebombani ntema mabe ebombani kati ya lokota ya lifalasi donc langa be compétent pona bayino balongo Kembo. balongo Kembo. bazokoka te kibomwana ezalani na bayino bakokoka te nzoka so okomi mokonzi elembo ekomisi yo wana okomi na responsabilité ya kosala bolamu ya bandeko no bayino ezala te ke tozongisaka avant l'indépendance tozalaki na économie ndenge moko na Canada est-ce que participation ya bayino ezalaki tozalaki na biso te balongo Kembo. tozobimisa mondele modèle tobimisa kaza gestionnaire ya malonga aza sérieux mpona kozanga batata mokeli na biso bayindo balongo pasi mpe mawa kibo mwana ya kiboyindo bana bana bazala mibale kumu na biso ya mibale mbuta Mobutu abundaki na 73-74 politique agricole authenticité malamu penza basite Salongo pene ye sangolo basite zotongama et tout un nyonso ye nango kobulanga na kaka balongo Kembo. badémocratiser mboka nde pasi na biso yango wana kodémocratiser mboka pamba te bozozwa bankote ya bato mosusu oyo boyebelango ntina te boyebelango ndenge banda te ndenge basukisela te bozwi kaka boyambi kaka démocratie on a nkote ya bayindo elobaka nini
eza nini démocratie yango bokoka pas même pas kobongola yango na nkota moko ya mokuse fo bopesa nde baexplication donc eza te na nkota na bino balongoke Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. famu Moto yawa tia. ya mofumuki mbangwe Ezalaka epai na biso e. moto akomona ndeko azoyemba abanda koyemba na kati ya nature azoyemba moto mpe aimite akomi mpe koyemba bavoix aigu bavoix ténor azobwaka mpe lolaka kasi ligorodo oyo afandaka na mai ye bayembaka na lolenge na ligorodo balongoke Kembo. akoki te aimite ténor ya ndeke mpo ye aza nango te balongoke Kembo. ye kosala na kiligorodo na ye kiligorodo na ye akosenga mpe teke mapapu balongoke Kembo. akosenga te mapapu akozala mpe na zuwa te ya ye ndeke aza fier akozala ligorodo ndenge aza bongo balongoke Kembo. suple bayaka kobenga ye mfumu zundu mutaka banza boyebi mwana beleki beka bakosalisaka na liko Zundu. mfumu zundu ko mpo eseka mwana beli kaki beka yo sikoyo comme omonaki microbe omonaki aza na ntina te luka ye bamona ye okokende nde babasalaka bakokolaka wana bakolokolo baza te omona yapi spiritualité ndenge ezalaka na kati ya bato ti kino mpena okoya kobenga mpena mfumu obenga mpena omona kaka ye wana amanifeste ngai yeyo donc alingi opesa mpe lokumu sikoyo baye po babundela l'indépendance bolamu ya kongo bavine bango ekenda bazokende oti kopesa na israeli kuna kosambela kuna na israel na mire ya lamentation soki tombe de jésus soki balaki na bachapa ya barabin juif mais eza ignorance mobimba mpe baza korepresente institution ya mboka tokoki te wana bongo toza kolobela bongo mbuta akendaki liboso mbuta chilombo balongoke oza mokonzi mpo obotama na makili ya bokonzi ya mbuta Tshisekedi oza bokonzi te mpo okendaki israel balongoke na nsima na mpe nani swaki président ya parlement mbuta kamere balongoke tolobeli mpe bango oza kamere te mpo okendaka kuna yambo mpo obotama na makila kozala mokonzi okamba bandeko no bayindo tokende ta nkamba tokende nkamba te na sasi ya propagande tokende nkamba mpo toza pena bana ya balongo fumuki mbangu olango oke israeli kuna okumbi pedi osali allégeance oke bongo koréduire congo spirituel et soumettre na israel spirituel bato bazoboma batu pena koboma batu mabe bademo pena nde bato ya israel bakobomo na mboka na yo kaka mosadi wana service secret na bango bana taktika kobomela bato ideza donc bango bazalaka koboma kaka bato bana mawa te bango baloi international mpe tali bango te tozomona ngo bazoboma kutu awa na Gaza na kopito bazoboma na bana donc bana mawa te sikoyo bino kongo mbokelaka bozokende kogumbama na bonzambe oyo oyebeli mutuna makolo kutu te oyo bavi bazoseka peuple congolais sika fumuki mbango akozanisa institution monene bongo parlement sika baloi mibeko oyo kokamba ekolo efandaka ebimaka ekelamaka okende kogumbama mokonzi ya bayuda eske bozoka biso te bangunza eske bozoka te ndenge tozobelela nisenga nzela bozoka fumukusu kia mzela mpana nangola te bozoka banganga ngunza te bomona te tani tozokotraverse nango etosa sortir ndenini ata koza mayele koza makasi oyebi eloko yango oza na talent mais soki lipamboli eza na yo te maso ekosala ekokende liboso te. tomona yango te ke joueur pena bepoto vi abeti bali boishabel aye moko mpe bomi ningi ezwi ye libabe
faut toluka mapamboli epai ya walongo fumu kimba Kimbangu. toluka mapamboli ya kongo epai ya kimpavi Yakipavita. toluka mapamboli pasi na biso eza bongo mbota mobutu azalaki dans le tout ndenge akata na katolike le catholique aza plus politique que religieux que spirituel aza kosengeka aza komitia na baproblème politique mingi ya mboka et toza faire crédibiliser l'église catholique et il faut kokata boyokani so eza batraité signé tant que Rome tant que un état il faut kokata yango c'est otika kaka catholique aza na mapapu wana aza na mpifu wana toza ko armé ennemi na biso soki o armé ennemi ni bozobundani suka na yo okozwa elonga to okozwa défaite balongoke ona kituka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala kisalo katika ya mpova insiku ya tata wa Mpungulendo. mona kituka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova insiku ya tata wa Mpungulendo. balongoke Kembo. mona kituka bazala mpande teleki na mboba mona Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova insiku ya tata wa Mpungulendo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. lo Moto. vam Moto ya tia. walongo fumu kimbangu Ezalaki epa na biso. ndondo mingi moto na bozangi bomoto ndenge wa likambo moto na bozangi bomoto donc aza mutu mais azangi bomoto moyindo aza pe mutu lokola bato nyonso kasi kati ni ya kozanga bomoto aza mutu na elilingi ya tata moke asalaka abimaka azongaka abotaka pe bana aliaka alamukaka asalaka nyonso aza na bomoi mpo aza mutu kasi bomoto nde ezangi moto moyindo azangi bomoto nzoka bomoto eza bongo botata mokeli kati na moto bomoto eza botata mokeli kati na moto nzoka biso bongo tobungisaki kibomoto na biso ezaleli oyo ebalani na kiboyindo façon de faire ezaleli na biso tradition politique nde kibomoto na biso tobungisaki yango nde bongo endingisaki ete tata mokeli atindikela biso ndambu na ye nde fumu kimbangu ayaki mpona kozongisela moyindo bongo kibomoto ntina ngonga oyo toloba na bino boye bayindo baza kobongama komikanga mpena nzala koluka visa aya wapi Europe Occident azoluka mpena makoki akoluka ya pasi akanga azwaka visa mpo na ye ezaka na conception wana ke Europe eza mbongo Europe eza eldorado Europe eza malamu mboka maria fo nakende balongoke elenge azwi mpe visa akomi koluka su mbongo ya biye na substance akende gauche asonga droite akita mata baluka bambama telema ifo nakende kaka ayebi te nini akokuta nini akosala nini basalaka nzoka na makoki wana akokaki mpe bongo kobokola nte basoso maki bazolia na Congo oyo tozolia toloba ata bongo na Afrique ota bongo libanda soso oyo eza kotekama mingi na Congo ya bongo soso ya chasse ya carte ezouta wapi soso ya carton ezouta wapi uta kaka libanda nyonso kaka libanda kasi okoki mpe kobanda kobokola basoso na yo bakomi mpe bile okomi mpe fournisseur ya bamaki mpe bongo basoso mpona koréduire kokotisaka soso oyo euti bongo libanda balongoke kasi aboyi kosala yango aboyi kobokola aye bongo awa na mikila bapaya soki aye awa akuti cop to mosala eza kaka ya mpula ye kobokola basoso kotia bango bilei akosala te akosala mpo bakocontraindre yo mpo lero ye okozala
teke oyembala moko social soki jiye soki nani bazo ya charge okokoba bula mama moko otino biloko comme ça musala balongoke Kembo. oza komona ngo normal kwani kosalela moto so ozalaki na possibilité mpe ya kosalela yo na mboka na bi tozangi kibomoto moto na kozanga bomoto aza moto kasi azangi Kibomoto. nde moto wana aza semblable soki osi koexplika ngo moto ako bakokomprendre yango mingi kafa na ngola ezalaka na mpuku ape na mpuku mais aza mpuku ya laboratoire bikolo soki batemilo atokendaka ba je pense tomonaka ngo ba entre ba 2006 2005 omoni moto azotambola ndio na biso moyindo angolais mais tobengaka bango bamulata atambola ne bampuku na nzoto puku akotelia ndenzo mona te na ngola puku atambola mutu na nzoto puku ndenge nini ya pembe atambola puku oyo nakamwa inatuna bite aza mpuku ya laboratoire balonke aboti ye meme nyawa aza azolanda nyawa oyo ne ba nyawa aza na baningane mpuku ya solo pene ya mutata mokili ya mpuku bakimaka ye balonke neso na kongo baza me namona na ngola made wala na ngola namona nango na ngola mpuku donc eza semblable aza mpuku moni na morphologie ndenge akozala neti mpuku eza mais azangi kibompuku kati na ye balonke moyeba badanger eza te moye asala lerté ya environnement azangi botata mokili mais aza pena mpuku epa mbo aza akei abangaka eloko te mpuku wana teka na ndako bavrai mpuku ate babate bazokima ye balonke semblable na moyindo ya lelo na congolais ya lelo balonke kibomoto ezangi kibomoto kobanda na bakambi kibomoto eza te de kibomoto eza état de la conscience bapi conscience bongo eza botata mokili conscience eza bongo tradition na bino culture na bino bokoko na bino nde ekopesa bino boyebi ya malonga moto ayebi nde aza bongo être conscient balongoke soki otali bayindo otali peuple congolais oyo toza kolobela mingi mpo aza na responsabilité ya ntombo ya afrika mobimba to toza koningisa peuple wana alongwa peuple musical peuple ya mabina alongwa peuple oyo ya bisengo eza na motu na makolo peuple ya feti tozoningisa peuple congolais bana Congo bena Congo peuple Congo alongwa ayebaka aza mokokoli ya bayindo abimisa bongo misisa trompe bile bisa bongo bafei mpe bongo mbuma ili abayi na mokili mobimba. Comment se fait-il mutu azokela zuwa na ndeko ne mutu pona avancement ya mutu zwa eloko awa tolobaka compagnie za bongo compagnon bokoki te kokende tombwama na kiyo moko kaka fozwa kaka bato kosala na bango lelo kopesa kaka congolais activité asala po ye mpe akose trouve na kati ye kutu na se motema azomona ndeti yo nda zoba donc ye nda bonga yo nkolo eloko ti otikala mutu pena aza awa ya teke mutu alibanda bapara na ye atini pena makoki basomba ndako bazofilme mpe misala mutu asandete asala bamisala misato mine atini mpe mutuka zoka image baotindela ye ndako ya voisin zomona degré ya kozanga kibomoto di bana babandaka fondation vedi mbongo baliaka basali mpe loko te na mbongo eske na ezaleli wana ndenge tobenga mutu aza na kibomoto
azo yeba teke ndenge asali bongo atei na mwana voisin atei na environnement ya ndeko wana et méfiance ezokota etolinga kotika bandeko ya poto batikela kaka kosala mondele à l'éternité zoka nzoto pe ezokende na kolemba soki Afrika zangi baye wana bakeli banda tozongi te eza bongo mpasi mpo na biso pamba te danger oyo ezoya na l'Occident ntango mekokoka bakobunda parce que mbongana avi kotambola bandeko bazobunda basinvestir na mboka ndeko moko azwi kutu biloko na mboka a États-Unis bilokos akangisi abi na meka nani famille nanga pe nape nanu kanisiaka madame balongo Kembo. alors babiloko asombaki na tuki batiaka biloko transport na nanu 250 atinde na moko azwa nanu oninga na koteko débrouiller babiloko eza kuna bon nyonso bateki bapesi $150. Donc pas même dans transport ya tuki nanu eloko nani yango moko ekoki na miti mais biloko atiaki kuna eza kovale ba 3000 et quelques mata transport kaka ya ememaka biloko nanu $250 ça côté le côté ni mais bateki biloko ba représenter kaka $150 balongo Kembo. zomona pasi biso donc toza na devoir sacré ya kozokisa kibomutu ya mutu Kongo ezonga mutu Kongo ezonga soki te ezala biso pasi balongo Kembo. ezala biso pasi kaka na ndeko awa na États-Unis abundi asombi mutuka wana ba témoignage ko bandeko bapesi boye asombi mutuka bia ekende transport kuna basala papa mutuka ekomaka te komi afuti yeba batia mutuka na conteneur ekutaka 4 à 6 000 6 000 à 10 000 selon la ina tout ça sombaki van moko écouter presque ba 5 000 atindi na mboka abedi ndenge banda kusala ti ndenge ezwi ampani ekande esali batie bedi batiango na mabanga suka bateki epava pamba ata $10 batindela ete balongo Kembo. toza na devoir responsabilité peuple congolais décret azangi ikibomoto eza bongo ya kozanga même lolenge ya koqualifier yango kibomoto eza te soki oye na Congo sozoyoka mateya oyo okokanisa toa na pourcentage ebele na Congo mais ya kokende Congo oke dimanche omoni ndenge bato bakende église ofungoli mokobi mais peuple bakende église en grand nombre de transport à passe tout ça donc yekati na ye yebi te ke tata moto aza bongo solution ya makambo mais kino babandi kosambela christianisme azwi mboka Congo avant l'indépendance Congo bongo ezali bongo état chrétien état catholique bakonzi ya politique babundi Congo bongo état laïque mais influence ya christianisme eza makasi na mboka Congo donc lelo état oyo Congo aza état oyo lelo oyo peuple congolais aza bakozala fruit ya foi nini ntune tunami ndenge Congo ezali na force ba groupe de prière pour catholique protestant bazaka na foi chrétienne kaka résultat lelo ya Congo ndenge ezali lelo résultat lelo ya peuple congolais azali baza fruit ya foi nini foi chrétienne balongo Kembo. parce que bao baza majoritairement na Congo même ake église te kati na besika libaku atani kombo ya mwana Israël kati na ye moko kaka même asali nzembo ne kaka kombo ya Yahweh donc baza déjà christianisé na mbotama déjà ya bango et banzembo tongo nyonso okuta ba activité mutate kaka na conception na ye il faut atia nzembo chrétienne na makanisi na ye pesa ni fungwele nzela bakfiki ni malamu nzoka bengi bazabolo davantage sans yeba ata banzembo bayembeli Yesu bayembeli bayahu bakombone bazabolo wana
omoni wapi catholique photo pikola misisa na ye abimake Akende. parce que résultat ya lelo ya peuple wana za bongo bango baza la base pe bana na ya boti binzambi ta elo résultat to système na procès mutu mwana jeune kuluna akati mutu liboko ya teka buki me akati elongwe et puis mukolo liboko aza ko ramper wa kukozwa liboko ya ba wapi oyo 5 avenue et na balikola avenue moko 5 assemblée 5 groupes de prière mais il a fallu influence positive et la tabatou balongo ke pamba te molimo ya peto na nzoto ya peto pe kizumidila ya peto donc il a fallu ceux qui balaki na botata mokeli kezaki makambo ya solo christianisme ndenge to ya ba groupe de réveil ya ba église et multiplier na Congo il a fallu influencer bato positivement balongo ke mais telo bato bakoma na mutema mabe moko za na idée na ngote to tikala bakulu na wana te le na binza ezaki na mingi te to tikala na ngote ke bala bata makasi ya moko et puis ya veni na bino azako lukele même bolamu amonio na veni muswa musika na komina musika zongisa yo azako luka pena na veni bozala malamu ozali botosi na ba propre parents na yo ya veni akoboya ko peso correction balongo Kembo devoir même ke pa ya moko ebika sa mathématique malamu asala ke malamu azako expliquer pe yo et wana bandoki ya catholique bazali na mukie tradition ezalaki na mingi binzambi oyo ezalaki na mute balongo Kembo lolenge kaka ebimi libanda esili ekumi kutu des autres na bacouple donc mwasi azotosa paster ne koleka mobali na ye balongo Kembo et baza kopone monogamique mais bango baza ba polygamie ya kobatama ba hypocrite ya suka bandeko pasteur parce que uche bango mo église catholique ye moko ba pédophilie balongo Kembo pasteur sana mwana mutu Congo bana ba Congo mais bazangi kibomoto lolenge mutazangi kibomoto moi pas lukela bolamu pona ye moko et Dieu levé nkatu po azoye bateni esengeli asala pona bolamu na ye donc toi tu vas normal ndeka to bien pourquoi na ok na danger mtazo teka pena fulu pembeni azoteka na ye tali degré ya nzinju tali degré ya salité na bawenzi ona idée na mais maladie yango wana siko okanga tete mwasi ndoki pona nini donc pasi na biso kozala kibomoto foto luka kibomoto ezo makati ya moto po moto wana nde akotelema mpona kobongisa mboka ko Congo abongisa environnement na yayeba te nana retard koma bino boza na cuivre soki 64 ans après bwana cuivre bokoka te kosala singa ya courant bozokoka te koyeba ke cuivre wana to chauffe komaka mai ekomemela biso courant bokontina kaka kosomba kaka singa courant kaka na Chine libanda ya mboka est ce que boza na kibomoto bozokoka te même kotia mbona bascientifique na bino boyeba ete te ce n'est pas normal minere oyo ebimaka na état brite bozokoka te pasi na biso bongo toana bato ya kozanga kibomoto toana bakonzi ya kozanga kibokonzi toana bango te ebongo pasi ya wana tozosenga na balongo fumu kimbango ingeta yalaka yala azongisa kibomoto na moto moyindo balongo Kembo soki te eza bongo pasi po to avancer c'est vraiment difficile to avancer professeur soki na vie moto amati akomi na niveau moko bato mosusu bakomi te aza mutu quelque part ete moto akomaka diviniser
comme rabongo na botata mokila comme rabongo nzambe na eteni ye azuli vibration balongo Kembo. ko biso ba institution ba ko bazokamba biso tala comportement na bango est-ce que bazali ni bazala divinise est-ce que bazala ki bazala divin président de la République aza bongo symbole to aza pour représenter bongo tata mokili nzambe président de la République aza bongo nzambe ba ebaso bakitani na ba institution baza bongo ba angelou e bayaka bongo kosala mpona bolamu ya bakamba mais biso tozani bongo komiyeba ya moto rappeler prophétie ya Fumu Kimbangu alobaki bongo mokolo moyindu akomiyeba moyindu mokolo akomiyeba akosala bongo benduka ekamisa mokili mobimba toza bongo ba angelu toza bongo ba génie toza bongo ba nzambe tomiyeba oto tozangi boyebi bomoto Fumu Kimbangu akombelaki biso tozangi yango oyaki bavita bundaki ti akena sacrifice suprême ya kotumbama na moto ye na mwana po akokisa kibomoto azongisa kibomoto na mboka Congo le kaka wanzinga nkufu kene bongo kondima babatisa ye l'église catholique na bakatholike na ba jésuite lenge wana kibomoto elongwaki biso lolenge mpe akonti na biso baoke na Israël basu kolongola kibomoto susu ya mabebe totika poelele haute trahison yango wana mokolo nini ye rabbin juif ye juif peuple israélien akoya mpe bongo na nkamba bongo kokumbamela balongo Fumu Kimbangu akoya akobeka kutu te akoya kutu te ndenge bino fo bokendaka et moto oyo aza na kibomoto akotangaka environnement ya kosala lecture c'est pas normal peuple chinois aza miso mike aboko mibale mutu taille aza muke nde biso tokende akopesa ye ka mbongo donc Afrique ekoki te kobima na pauvreté soki bomoto ezongi biso te Congo ekobima na pauvreté jamais nkate ekobimaka te soki bomoto ezongeli biso te bomoto wana nde to babongo Fumu Kimbangu bomoto wana nde Fumu Kimbangu bomoto wana nde walongo Fumu Kimbangu ye wana kati ya tradition na kati ya culture na kati ya coutume ye wana Fumu Kimbangu bomoto kati na bino na ezaleli na bino koza bongo conscient être conscient nde bomoto le wa tozangi walongo Fumu Kimbangu e tozangi pe bokoko tozangi boyindu tozangi bongo ezaleli bakoko bazalaki na ya malonga donc ndenge bino boteki cuivre boteki wana batonne l'air ye Occident ationkala basingapourant asalongo basingapourant achauffe yango ekomi bongo l'air aye kotekela bino bacable électrique edina oyo bozalaki nango apesaki bino azwi na ya bino moko nda mosusu azwi yango bokotikala maboko pambaka kaka parce que bon on est abruti que ba ça produit fini content kaka les ba sali plaque ya téléphone ba tie ba carte tout ça ba tie ba diode comme téléphone et ba doté que la binongo ba doté ka mo trop cher papa ne boté ka ba ton wana moins cher et puis prix fixé c'est bango to compiter ko lo mo na pauvreté soki ki bo monter so ngi bisoté ki bo motonde ko yebisa biso été bo été foto lukabana o tata mukela tini te na scientifique to tie bon makoki mini pour bango ne bakela misala baza bango connaissance expérience baza bango pembeni ya minéraux wana batanga minéraux wana Congo pays le plus minéraux au monde mais aza l'école ya ba minéraux te batanga ka minéraux ngo pété baza musika na minéraux ba yebi kuta ngo pété to ka kolte to mona ngo pété il a fait une école de chantier nyonso pena yeye chaque école de chantier moni ko côté bozaka nango za ya bino fait comme apologie toza na contact nango pour inspirer biso to fanda kana pototine kolonini a pe potamo zo kufa danger beza na poto na bozo sacrifier jeunesse abimaka libanda c'est un politique ya bosaka na ya bozabolo ouvertement ka poza bala fo okenkaka libanda ya mboka libanda continent quelle politique ouais papa ni na waza malamu bana ne bazala libanda ya ndaku na ye papa nini papa ya ndenge nini siko nana kozwa relève na yo papa soko zate l'activité musala ndaku nana kozwa
il faut bana baza ntinga papa baye bane papa za kosala balongi Kembo. ça passe vraiment et kozanga koyoka el spirituel na bino kibomoto maiso ngela bino ezaki toi na passe na mateya oyo ekomona tata mokela pesi nyonso na Kongo et na bakongole bazosambela tambola bino problème na ngati problème ya bino moko problème na ngati bino moko livre ya le soleil apparaîtra église kimbaniste donc bakoma soki misato bakabwana problème te bako zonga na kaka singa libota bongo Ingeta. singa libota bongo te Ingeta. kuna bakenda na mariage ya mama kama pasiko na Belgique baza kobeta bafanfare balekeska bapelouse bafleur tire wana bini asiliki ame abengi badirigeant na bango église kimbaniste ayebisi bango aloba kaka moko mibale misato batiango mpe na makomi baréférence tire Jean Marie Vanel alobi si abina bango ke boza kokanisa ete boza wana mpona kobeta kaka bafanfare non botanga bible bila botanga boyebi yango te biso bato tomemela bino bible abi si l'Afrique écarté fumuki mbango elongoli fumuki mbango alobi sachez bien que l'Afrique ne sortira jamais alobeli Afrique déjà engagé fumuki mbango mfulusi ya bandombe abi se kaka Afrique bopesi fumuki mbango mu Congo boyeba malamu ete Afrique kobika kaka mokolo moko te po tobika kibomoto ne walongo fumuki mbango kati na biso tobongisi kibomoto na biso même koto imbwa aza na kibombwa kati na ye balongo Kembo. azotangisa biso nyau mpe aza na kibonyau kati na ye azotangisa biso mais lokola kibomoto ya moto eza te kati ya moto azokoyoka te kosala ba simple lecture ya fondement oyo ezingeli mbwa azalaka na ezali moko soki bozobimani to omemi esika mwa mosika azokende observe mbwa asalaka nini atikaka masuba azokende elobi nini aotika baréférence bilembo mpo aza na face ya sa nini ya kozonga na ndako na ye sikotala moto moto lokola azangi kiboto ata mokili kibomoto ezangi ye ye soki abimi mboka kii ndenge azokende meme mwana azopesa mwana kombo ya l'Occident sans toute référence ya kombo ya bakoko na ye aza koliesa bana bilei nyonso ya l'Occident mwana azuza meme kolia meme fufu baponda madeso biso azoboma meme bimba ota tosuba otika bilemo nkota azo préféré mwana le babongo nkota ya bapaya malonga oral babongo nkota ya bakoko na balobaka kikongo swali chilobi ko moto langue ndio lokola ya ba illettré c'est mona lobi français anglais malamu mpona parent ya sele musala malamu siko na imbwa na biso bato na miso tata mokeli aza kosepela na nani imbwa sala musala pa abi na kobunga inzo na ngai yango oyo mboka na ngai yango oyo loposo na ngai yango oyo na kobunga azokende mazotika elembo na ye kati na ye azosubaka ta bilembo po ata otiki ye musika po abunga te nde bongo sola masuba na ye eza ye aosala na banti nzela ya kozonga meta ndenge bayindo babungi ya kobunga to bango mingi moyo tutune kaka komboni nani akopusu liboso kaka prénom kobunga déjà po amona aza au top fakende restaurant alia bile ya bapaya wana ezali lolenge ya kobunga ya makasi moyindo abungisi kiboyindo na ye balongo nke balongo nke malelo Moto. fufamu Moto tia. fumuki mbango Ezalaki epai na biso e. nati eza na mateya oyo koko atangaka nati ateyaka kaka bana na kati ya nati nyau mpo komona ye kaka na kinyau na ye otata mokili ezali
sika nya azomela miliki aza kolia tomonaka bongo te nya sika azolia miliki azomela miliki olia sa nya bozomona ke nya pena azolia aliaka tozomona bongo te mais sika nya ke na kosela zongo mutamonaka azobomba partie négative na ye azobomba yango tala ezaleli ya nyao soki bongo amoni akomi bosoto ye moko lolemo naza komi sukola ye moko auto reproche alasali mabe te eza mabe fo olenga mabe mais 4 wana 4 wana pena milefu na bandeko banengwa pedi jeune fille po azala malamu mobali moko mibale koki te femme atamisatu mine balonge ya koyeba te ki azokotisa makili mobaya oyo bana wana bakoya kokuta difficulté bakokuta na mosulu même elembo na ye na molimo ekoti kati ya nzoto oyo tobenga mwana nano parce que bapara bakosala nzoto ya mosulu ifezala na compatibilité balongo te même oza chauffeur ya malonga so okoti voiture ya crevaison okokumba wa malonga okumba te ndenge nzoto ezali okukuti monte na badefo ebele ezolela makasi milinga même okumba baboza super bino bachampion okokoka te kokumba motuka bongo donc nzoto tona responsabilité bamama banengwa babilenge basi mpo na ye so aza na fidélité na mobali moko ndenge azobela ntina niveau oyo na ndako ya libala azolongola bazemi ya mbala ya libanda oza koimagine ese kibo moto pene ezali balongo ke normal te eyaki babundaki kibomoto ezonga na bato auto reprochement soki kibomoto ezoyebaki ate oyo eza mbeba naselidere nga moko naluka bopeto nga moko te donc nani awo na miso ya tata mokeli na moto tata mokeli aza kosepela na nani asepela na niawo bazobomba partie négative na biso eza te pedi ayebeba kaka randwa ye ala koyebanga lelo yo nde moto akandi alege bokutani négatif moto epeli me bobondeko efandisa bilo susu eza te ni azobomba zongo nazobomba partie négative nazobomba négatif na ye po tokuta na positivité amonike na komisalité te na petolanga moko oreproche ko to moto libiso makambo ye mo azoyeba te azosala mabe na ndeko neka moyindo to bango mingi moto omoni akomisa ndeko ne kope ndeko nakoma akosala mo gratuitement te eza pe kotungisa pe ye te il faut intérêt ezala tela niveau ya ingratitude ya bayindo baza nango azalaki na pasi osalisi soki akomi na niveau yo nde moto aliboso komi moto enimi na ye niveau ya ingratitude wana kozanga kaka kotata mokili kozanga kibomoto balongo nke tata mama tosimba nati aza koteya biso kozanga kibomoto eza kozanga botata mokili pofumuki mba akobelaki biso nde kibomoto yamoni moto wana kola azangi kibomoto kaka moto wana kaka ye wana bakotina ba institution bakokamba biso tala ja bato baza kokamba biso lemo na mpuku wana ya pembe ya laboratoire mosu azalaka mpuku ya chokola azoyeba danger te azoyeba ke ntina na ye ya kimpuku aza po azala nani ayebi te aza ndenge atika azala mokonzi aza ndenge atika azala azoyeba te ke aza na devoir sacré ya kobimisa population na pauvreté ya kosala Congo eza état moko fort pays moko fort eza bongo nation forte epesé parmi banation parce que bana potentialité nyonso ebatia eloko na esika nango mais quand ekomi kaka famille na bosikila bato kozanga kibomoto oza mokonzi te mpo famille evotaki yo mpo clan tribu evotaki mais mpo bacongolais en général basala nini bavotaki yo majorité donc comme na devoir sacré ya kobimisa peuple wana na pauvreté soki kaka misala eza kaka bana na bino opesaka bandeko na bino po boza kosala makambo na koluka kaka bino moko kaka mais soki oluki terrain général na ndeko na mwana aza na kati ya population wana bongo te toza kuti na komitungisama te na kimosalo ndenge l'Occident akomi kibokonzi aya ntina teke atungisa mpo na ndeko famille ya régime no ayebi ke bakozaka misala eza mpo basala intérêt général bakosala mpo na bato banso na ndeko aluka mpe kaka mosala na kati
mais biso te ba misala ngo tozo kela ngo peut-être lukia ngo peut-être favoriser secteur ngo peut-être et mais kama misala ndam za ko monana bana ba famille tout ça ba yaya ba letu ibota kaka ba peuple wana tikali nani akoza charge na ba so kinza ba pisa ki olika bo pose soin ya bana wana ya population wana balongo ke eta eza la diminutif ya famille chaque famille zaka na mutu leader o tata mokele ba poko ba pesa ka makoki po ye azong sa sensé na basusu foka mokele bebi batu yo sunyo na suka bango so ko so ba tomba mi ba ke susu yo mutu tikali na se so ka chaque famille za na mutu moko tata mokele atombola kakaka balongo ke balongo ke alelo moto vamu tia mukimbango ezalaka para biso moto na kozanga bomoto aza moto kasi azali kibomoto poma yazosala etaliske kibomoto eza te balongo kembo eske na mboka Kongo bakozanga pena kwa bakozanga mai ya komela so bazozanga ya kose bazali kibomoto eske africain na généralité na makoyo koluka koya Europe africain pena koluka koya penza États-Unis ana nyonso mabele oyo ezosala nkita ana espace mabele fertile ana mai ana bazamba ana activité nyonso mais kozanga kibomoto maito mona ezali donc état et l'aveuglement oyo ezingeli bayindo e yango fumu kimbanga yaki fumu bindo alungwa alolenge ya kibomoto kozanga kibomoto ayaki nde kozongisa kibomoto kati ya bayindo po tozwa destin na biso moko balongo kembo fumu kimbanga kati na biso kibomoto nde ekotombola peuple congolais waza na devoir sacré ya kotombola Afrique centrale pe Afrique noire nyonso balongo kembo matoi ya koyoka motema kobomba kasi ya kosalela tosalela tofikisi na nkombo ya balongo fumu